Boye Malam na haut-parleur, face à face émission Nabino Bosepela Hotel Ramingi. Merci parce que vous allez toujours rébellé. Merci na confiance et na fidélité. Alors, un nouveau sujet. Bisikawa Pelelo pour réfléchir autour. Il y a Makambo et Talimbo Canabiso. Déjà, l'actualité, oui, déjà, na Mikolo, toujours le Bazaki week-end, Tobandi semaine Malamo. Que la Senko Oyo est allé accusé na l'isolo où il y a détournement, il y a près de 25 millions, il y a de dollars Oyo Mongo l'État à Luaka na ba confession religieuse qui n'a jusqu'à de 55 millions n'engetali sibiso na inspection générale de finances. Alors c'est pendant que tout le monde est sorti médiatique, il y a Basango Osikawapi, Mokona Bango, a sali présenté au hôpital Moroke où ils allaient au Tongama, Topé Tongami n'a frais de l'État. Alors c'est déjà une question au tel service. On va réfléchir que le gouvernement Bimsara Mbongo pour la confession religieuse. Donc continuer pe dans les Camboyango, koye ba komi tout donc tout na pe ba question. Ba mouvement mingi autour loba que ba mouvement na biso autochtone traditionnel où ils allaient vraiment beaucoup plus na image yambo na biso. Est-ce que Bangope, Bazorapé au moins Bafonwana, il bénéficie de quelque chose pour que et Bakorapé au Kendeliboso ou pas? Et ça, Bamaram Torosola, Awa. Est-ce que les Kimbangistes et ils se retrouvent dans ça? Ça, Torosola, Bamaram Boana, Nyonso, Awa, tu comprends, en gros, Bakitawala, tout ça, Torosola, en gros, Awa. Constant Moutamba, les lots marches annulées. Et Ndekwa Bandaki bien, le mouvement autochtone au Bandaki tellement qu'on apprécié, mais aujourd'hui ils disent quoi? Bazali ko soutenir yé, à Bundeli Bango, Tinasuka, ou bien il y a des choses à reprocher. Ils allaient masolo Torosola Awa, la rumeur sur la mort, il y a Paul Kagame, au Pezali ko ça la pluie et les bons temps. Est-ce que na ba mouvement nabiso autochtone? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà. Papa Lokelemba. Mbote nayo. Mbote, papa journaliste Mukendi. Bonne fête, hein, déjà. Ah, en tout cas, merci. Merci vraiment. Na pesa mbote na bana nyonso ya Kitawala partout bazana mokili mobimba. Na pesi mbote vraiment na ba kitawaliste nyonso o baza partout na mokili mobimba. Na Malawi, na Gabon, na Zimbabwe, na Afrique du Sud, na Katanga na Lualaba, na Lumumbashi, na Kolozi, na pesi mbote na Kindu, na Maniema, partout na Equateur. Na pesi pe mbote na bakitawaliste nyonso oyo bazana na Chwapa Bwende, na Bukungu Ikela, Jolu, Ngombelisala, e Befale, Sika Elaka ya Congo, Efandi, na pesi bango mbote yango na eko yebisa bana ya Kitawala nyonso bazana ville ya Kinshasa. Pe ba autorité congolais, ba autorité militaire et civile que le 30 juin ezoyinda na Barumbu avenue Kilosa 153 na révérence ya paroisse yongana za kokamba caméra eko kitawana na bengi moto nyonso oyo alobelaka likambo ya indépendance ayoka explication ya indépendance yakana Bible ya français, yakana Bible ya anglais, yakana Bible ya Kikongo, ya Chiluba, ya Kimongo, pour tout développer loko moko bato baboya ka oh Bible, oh boye, Bible zali koli oyo batindela ki bakoko na biso, basamba na mondele lokola l'état ezali lelo, livre de oh babenga ka livre code pénal de Bible et yaki koli ya bakangami, oh bakota ki boloko pona ko libérer mboka oyo Congo, bawela ki mabele na bokonzi oyo lelo tokomi na 5e président mais toye kokamwa awa na Congo bakonzi ya leta bayebi oyo babengi indépendance te 5e président yango mboka oyo eza indépendant fotomo na bilembo ya indépendance tozana nyonso na biso et servir la biso te yango na pesi mbote na bandeko nyonso bakolanda vraiment biso na mokolo wana ya le 30 juillet ke baya bayoka nano batikala ko expliquer bango tina ya indépendance te indépendance ezali nini eloko yango ya indépendance eza mutuka ou bien mutu ou bien eloko nini couleur nango eza nini po ndenge biso toyebi explication ya indépendance que moto azalaki na boloko
abimi na boloko azi isusu na maboko ya bakangio bakangaki yete nde Congo ezalaka na boloko Congo ebima na boloko ndenge niti lelo 65 Congo tozaka na pasi pe minyoko wapi indépendance yango bato balobelaka indépendance pe na yoki eloko lobia wapona ba catholique bakonzi na biso balingi Congo te malembe parce que to côté là bas sujet to kende d'abord rumeur jusque là sur Liwaya Kagame Lies Esengo Nabat Mpusu ndeko mukeni yozo sala yo ndenge nini omoni po na ngai susi na ngai Kagame akufa te etali biso ne loko te échanger biso ne loko moko te yango na koloba yango soki Kagame akufi moto ya ko remplacer Kagame azanani aza Rwanda te oya kokoma président na place wana soki Kagame akufi Congo eza bilanga na bango akoya na idée Kagame azalaki na yango est-ce que teza parce que bozo la c'est puissance na bino na côté ya pouvoir parce que un moment bon population bandoko senga mais batu ba pouvoir bani na biso ba traditionnel tout ça boroki ko sale loko moroté que tout le monde a bon lelo yosoro lobi boye ndeko mukendi soki to sali puissance wana ke Kagame akufa eloko nini changer na Congo eko changer na Congo eloko eko changer Congo ke tozwa indépendance spirituelle po tolongwa na maboko ya ba États-Unis ba France ba Belgique ba nini Kagame aza moto moko bazo utiliser ye bato bazana sima na ye ba mindele bazana sima na ye pays lokola Rwanda ko sa Congo nini Kagame soka akufi oui mobomi soki akufi ye pe akufa soki akufi te wana eza na eloko moko te pa na biso to utiliser kaka to boma Kagame ki apese ke to utiliser Congo elongwa na image oyo toza nango ya pasi soki oza na force utiliser nde force wana bakonzi bayoka balongola Congo na colonisation toza na yango lelo eza te ke to utiliser nde Kagame akufa te e changer eloko moko eko changer na Congo te po oya ko remplacer Kagame wana akoya na idée ya Kagame tika la kimia te wana balongoli kombo este kotika na kimia te po oya ko remplacer wana ye wana koya na idée ya Kagame mais eloko tokosenga na Congo ya kimia ya Congo ezande indépendance spirituelle po na indépendance spirituelle mondele akotika la koya na Congo te kopesa biso balwa na ye pays moko te ya Afrika ekotelemela Congo po Congo eza mutu ya Afrika mobimba pays lokola Rwanda bazokumisa Rwanda devant Congo ndeko mukendi bakonzi na biso oyo baza kokota na bokonzi ya Congo est-ce que balingi Congo tango bokonzi wana ezalaki na maboko ya bamindele mokonzi nani asimbaka munduki abunda na mindele na baberge colonisation ebandi na baarabe basali massacre na Congo bazui bakoko bakeko teka bango na Zanzibar bakeko teka bango na États-Unis etongama na bakoko na biso baberge baye basali massacre bakoko babundi bitumba oyo ezangaki mutu ya kokotela bango o avocat o ministre ona na eta wana mukonzi moko azalaka te pe soda kongola azalaka te siko tango bango bazwi mpifo wana na makila bakoko basakrifie makila na bango église yango oyo esimbaki mikanda oyo baberge batikaki Congo eza wapi moto yango abatami na province nini siko tango bazolobela kaka tozwa mboka na biso na maboko ya mindele preuve eza wapi zomona ke Congo eza kaka na boumbu nano Congo azwa indépendance te parce que tango tozolobela likambo ya indépendance faut tomona bilembo ya indépendance toza na matière na Congo bakumisi ba Dubai ba États-Unis ba France banani tout ça ezotongama na matière ya Congo mais tala niveau ya Congo tala niveau toza na capitale matière na biso ezotonga mboka ya bato eza ko servir bato biso moko toza kaka na neloko moko eza kosalema na mboka na biso te sikoyo o Kagame akufi soki Kagame akufi nde esa nini échanger Congo te Kagame akokufa na ye po mobomi bato soki akufi eza na problème te mais eloko eko changer Congo eza te liwa Kagame po moto ko remplacer Kagame akoya na idée ya Kagame aza Rwandais
bana ya Congo batangi bato baza kouta libanda un étranger a commis président na Congo wapi bana batangaki na Congo bana ya Congo batangi na ba ingénieur sikoyo tokokende kozwa ingénieur kaka tozwa Chine baya kotonga Congo tozwa ba indien tozwa ba libanais sikoyo bana batangaki ba diplôme nyonso mindele bazana ngo eza na Congo soda congolais a commis kosala mabe à partir à zomona clarté tango bazwaki ba soda bakie bitumba bakendaki bikolo nyonso ba province nyonso mais lelo toza kokumisa Kagame akufi eloko toza kolobela ezali indépendance tango tozwa indépendance politique tozwa indépendance économique tozwa pe indépendance spirituelle eloko ekosunga Congo ndeko mukendi nazoloba mukili eza kolanda biso eza indépendance spirituelle eloko ekoservi Congo ezali document oyo ba mindele ba berge ba signaki na ba koko na biso na ekafela ebima c'est tout. Est-ce que ba signaki sur la libération topé l'indépendance spirituelle mais c'est juste une indépendance ndeko mukendi manière que bango bakende tango moto aza na boloko mutu ebimi maboko ekotika la te c'est-à-dire Congo ezalaki libéré na makambo nyonso mais bakonzi o bakoti na Congo nde basali complicité pour na kozongisa munde na mboka na biso yokoti boloko mobimba na mutu na maboko na makolo pour indépendance ezato loba moto tozalaki coloniser na maboko ya mindele tolongwe na colonisation tango baokende basigné mokanda bapesi biso indépendance politique indépendance spirituelle économie tango l'état azui kaka ebonga afandi abosani moto awelaki mokili oyo indépendance spirituelle siko mokili yango ekobonga ndenge nini mokili nyonso ebongaka ba pays nyonso ezobongisa bamboka na bango na koyeba nganga na bango nganga nzambe lokola pape azalaki ndenge pape azali lelo na kati na libota na Europe siko wapi nganga ya Afrika noire bon tout le bac lelo siko yo que maramunyo se fan des amis que to bato zonga na ndenge à la base to pe na ndenge négociation salemaki lingomba nini kozala o il faut ezala comme nganga ya peuple ya ba congolais soki na lobinga kitawala mokili ko gangawa nga na lobika ka ndenge ministre na biso Costa Mutamba lobaki yao ke aye pona mangoma basabisa ba église yo ba raté que soki nini te po soki na tali ngai na koloba vérité ba koko nyoso ba bundaka ba preso bango nyoso ba kitawala bazala bongo lingomba na bango ezaka nani ezaka kitawala lingomba ebundaki lingomba ya ba koko nyoso ba bunda na ezaka kitawala donc to loba que na Congo central ezaki kitawala na lingomba ngona ni ebundaki na Congo central na lobi lingomba nini ebundaki na Congo central kasi yo ozoloba lobi ke kitawala mais est-ce que kitawala na Congo central bazalaki ndeko mukendi na bandundu kitawala partout partout que ezaki kitawala mouvement kitawala ndeko mukendi ba mouvement nyonso ebunda ba mouvement na lobie okoti kaka likambo ya papa Kimbangu oyo bato bazokufa nazo soki touche kombo Simon Kimbangu bafingaka balobaka mabe mais biso toye ko touche kombo Simon Kimbangu lelo nga na lobi kaka pona Congo nga na lobi ngai na lobi pe nzambe ya lobi soki Congo ekozwa kimia ke bafanda kimia kitawala nde kofanda mais oyo eza likambo ya guerre de religion te boye guerre religion elingi koloba na lobi ndeko bango baza na vérité toboyi te na lobi boye nga nazoloba boye nga na lobi boye soki eza kitawala te l'état aza wana l'état nde moto akokonza mokili na ye te na yaka awa nalobaka mbala na mbala ke l'état asambisa mangomba pourquoi ekoki kosalema te Costa Mutamba asimbaki mobeko ekobongisa mboka omoni makambo ezokomela esikoyo tango atouche mobeko ya bawei oyo bazwelaki bango ebonga na mokili oyo balongwe na mobeko wana nayebisaki oke lokola papa Costa Mutamba asimbi mobeko wana asimba kanyaka te zela tokende malemi asimba kanyaka te abenga ba église esamba ekilizaki na eloko na lebandele tango abandi ekila ekoti atouche mobeko ekobikisa Congo atouche yango mobeko ekobikisa Congo ete mangomba esamba abandi bien total na sima c'est-à-dire oyo akoya kofanda na bokondi na Congo akoya kaka na ndenge na ye moko
que eya na conserver Congo. Parce que ce qui a qui conserver Congo mbele ba église ici Sambaki. Église catholique o boza ko considérer na Congo. Et cette église ya ba berge ba yaki na yango. Tango gouvernement berge e kwei, il faut église wana tobosa na yango. Toza lisusu dépendant toza indépendant. Église oyo yaki na gouvernement berge fezonga. Si quoi église catholique ils ont servi biso na nini? Église yo biso to ko attaquer biso kita wala pe yaki watch tower pe yaki pe watch tower ensemble le ko la ba mouvement ebelé moi na sanja e yaki ezana mokili mobile moi na sanja catholique pe ngelo ba universel et catholique était biso na Congo nini et la kisi biso bola moni tango ba berge ba bandai ko boma ba koko ba okunda ba koko na biso tant Congo vraiment na ndenge pe na biso to bandaki makambo to yebaki watch tower to yebaki catholique na lobby watch tower elingi kolobani eza moi na sanja français bakoloba bakobenga moi na français anglais na lobby anglais bakobenga moi na français kombo nini bakobenga sanja na français nini moi na sanja en bref ezali kaka watch tower ezali kaka moi na sanja catholique yo zali ko mona ngoneti ndenge mais bino pe bokoko ndenge mona ba témoin de Jéhovah ndeko muke na watch tower tout dégâts elingi koloba nini kotia biso na témoin de Jéhovah te témoin de Jéhovah ezali biloko moko ba berge ba bandai ko sala ko bundisa mission kitawala mais yango pe aux États-Unis watch tower pe aux États-Unis nini na adresse nini biso tolobaka adresse na biso mission watch tower d'Amérique noire et d'Afrique noire les États-Unis d'Amérique étaient pour likambo wana ebimaki na mabele ba wei ba bimisi likambo message yé na Congo et tolongwa na colonisation otie biso na États-Unis d'Amérique direction na biso na États-Unis d'Amérique ezaka wapi bloc on New York wana ezali nouvelle vie oyo ba koko ba botaki prophète mwana na bango moindo oyo tolobelaka lelo prophète Jésus fort wana ezali likambo ya spiritualité il faut basambisa mangomba nde makambo nyonso ane ekobima eyebana biso tozali moi na sanza polele lingombo eyaki kolongola Congo ko décoloniser moindo azo indépendance nde noko toza kolobela Congo ekobikisama na lingomba ya kitawala sa kitawala mangomba nyonso elobi ndeko mukendi tokendaka tozongaka 65 tokozwa bokonzi na biso na dati nini biso kitawala toyebi tango mindele bakendaki na ekafela bakomaki mikanda après 40 ans il faut Congo ekoma na royaume tokomi na 65 bayibi biso 25 lingomba yango oyo eza kolobela likambo ya indépendance préveza wapi mais faut eza ya nani l'état congolais oyo isusu l'état congolais eza l'état belge ndeza ko sala mosala na Congo parce que ceux qui ezalaki l'état congolais mbele Congo elongwa na image oyo premier président akomaki président ndenge nini mpifo ezaki na maboko ya mindele est-ce que ba reconnaître ba katife wana ba koko wana ba bundaki bitumba tozui deuxième président troisième président quatrième président le 5e président bango nyonso système ka moko ba ministre bazoya wana Costa Mutamba simbi mibeko oyo tozelaki ke basambisa mangomba soki mangomba esambi de mokili na biso ebongi mangomba ezosamba te siko mouvement nani ekobongisa Congo bon tozwaka indépendance pona nini ba mouvement wana basepelaka le 30 juillet te ngai na lobby yango public mokili yoka pona nini pe ba mouvement yango balobelaka basepelaka na le 30 juillet te biso to sepelaka na le 30 juillet za mokolo biso to loba boto so que to loba ke Mutamba ibandel nae bozalaki sima nae oui na loba yango na émission lokola bango balingi nzambe te ndo moni lelo oyo lelo tozo ko ekilizalaki nini ne bandeli wana lokola faire asimba kanyaka il fallait ça la nini il fallait kaka akatalika mona bosemboke abengi mba église nyonso esamba asimba mbongo fallait pas simba mbongo il fallait pas simba mbongo catholique yaka protestant yaka kimbangiste yaka musulman yaka ba église nyonso boya mais moto na moto apesa biso doctrine na ye ya sangisa ki bango après ko ba yaki ko changer comme que non ba chama bonza pona ke mbongo kende esunga ba OK baba mbongo Congo ekufinde na mbongo ti mokili ya donc ezaki piège ya nowe edindaki na mai ya loto Sodomu na Gomolo ezikaki Congo soki ekokufa likambo ya mbongo po ndenge eza boye biso kitawala toza na microbe ya mbongo te
ava bamona mbongo na Congo, ava bafanda na ebonga ya bokonzi na Congo, bakoko na biso nde bazaki face na roi. Alalisaki montre, alalisaki mabele, alalisaki mbongo. Ilombo pie boko weke yale yanekeke. Alokotaki mabele, alokoti montre. Ayebisi roi. Mika chapitre 2 verset 10. Mosala na yo na Congo esiri. Roi atuna ki ilombo pona nini alokoti mabele alobi mokili na ngai tika yango. Naza na nyoso. Mayele oyo zwaki ya osala avion, osala masu, osala nyoso. Nzambe wana apesi révélation na biso. Nde loko tondimaki koya kokufa na kuluzu na ekafela awa pona ko libere bana na ngai bakotanga bakosala mituka bakosala makambo nyoso zonga na mbongo na yo na lokoti mabele ezali mokili na ngai ya mibale ayebisi ye pona nini ozwi montre alobi montre ezali pona koyebaka ngonga ya kosolaka na Nzambe ndenge yosolaki na Nzambe awa na Congo tomoni ba église ngonga nyoso kaka losambo eza na ngonga oyo esengeli moto asambela pe Nzambe ayoka losambo na ye wana. Ndeloko Congo ekangami tokangami wapi na indépendance spirituelle bakonzi balingi yango te. Pourquoi munduki nini président Kasavubu abetaka poazwa mpifo wana na maboko ya mindele? Munduki nini Mobutu abetaka abeta mindele? Pona nini muindo abundisaka mindele teka mindele bayaka kobundisaka baindo? Sio toza indépendant ou bien toza dépendant? Ndio moni makambo toza kolobela na ngambo na biso kitawala leta wana ko kipe biso te po ayebike biloko basi bakota kota wana eza ko servi bango ke bokonzi nde yango wana eza bokonzi ya lokuta pour le lolobi soki bokonzi ya solo il faut roi fanda moto wa kofandisa royaume Congo ndi akofanda na bokonzi ya libela eloko kofandisa bokonzi ya Congo ezali mokanda oyo roi asinyaki pona kotika Congo soki mokanda wana ebimite papa mukeli eloko moko te kotikala kosalema na mboka oyo église balekia wa catholique bozolo bapona catholique soki église kimbangiste ezwaki indépendance ndenge ni catholique eza na Congo mais l'église kimbangiste comme église d'état il faut tous église d'état mais église kimbangiste après ezali eza na part monene pare lokola catholique pare lokola catholique to loba vérité po to lingande ko loba vérité te baza presque pareil. Surtout le bito kota même na l'école église kimbangiste n'est pas na l'école na ba église pour les catholiques mais yépe pourquoi azana des malembe kitisa mutema ngapena kitisa mutema ba congolais pe balanda biso pourquoi kaka catholique et les église kimbangiste na part parce que tozaki na accord non accord voilà mais biso kota ki na accord ya corrompu wana te c'est-à-dire kimbangiste a créé Congo. Église oui, église kimbangiste est très Congo des catholiques et fandiao. Ce qui a bakangi église kimbangiste catholique et kangama parce que toza konyo pa mana église catholique. Pourquoi l'église de Komuke et ça la gabiso passe. Ce qui to kufa to kufa. Vous allez rappeler des mouvements kita wala na kimbangiste. Voilà. Ni bino botikala awana kin lupango oru des akutu ya kita wala oyo ba pesa bino si je me rappelle microbe kanyaka et pas Mobutu toko ikoteka mabele na biso te et kenda je sais pas mais comment l'église l'église kimbangiste ezala accord na gouvernement belge église kimbangiste ezala gouvernement ezala accord na gouvernement belge biso to lingi c'est parce que papa na bango muto asignaka et puis na bana ndeko mukendi papa na bango asigna to boyite mais basambisa ba église to découvrir loko wana soki eza na maboko papa na bango asigna catholique ezolongwa na Congo ndenge nini ndeko mukendi catholique eza na Congo mosala catholique na Congo eza nini et l'équipe église kimbangiste na ba makambo nyonso pona nini na salaire na ba école na ba hôpital pona nini église catholique eza église coloniale siko to loba nini to biso toza ba congolais te bato baza kolobela wana ba congolais biso to ba congolais te lokuta ndeza kondima na mboka mais vérité bato balingi kondima te un jour nzambe wana akokita nzambe akotika Congo te nzambe ayebisaka Congo ke Congo ezali ebandeli Congo peza suka tango talaki bamboka nyonso aye kozonga na ebandeli oya salaki mokili eza Congo église catholique na église kimbangiste basala convention baza lokola ya na leki nde Congo enyo kwa maka soki na lobi boye tala oyo eza faux eza vrai ou faux mais c'est là notre qui de malembe
na moment où on a toujours le période pré indépendance, on nous apprend que il y a eu aussi des magiciens pour nous lakisa bana Congo miso ba makambo oyo ba spectacle ya ba miracle ba yaka ko lakisa kita wala bino bo bénéficier na ba pouvoir wana te parce que bino peka yoti côté Amerika ndeko mukendi bozwa te ba numéro oyo koma ki ndeko mukendi yo za journaliste oza ko luka eloko eza na Congo ebima loba makambo ya malamu oyo ekobimisa Congo na libulu ba spectacle nini botango ba parce que ba yango bato ba vérité na lobby bino bozwa tiango to na lobby boye tango ba mouvement pe zwa tiango ezalaki ndenge ezali ba mouvement nyonso ezalaka boye te mouvement nyonso ezalaka bazwa ni ba numéro wana bazaki na ba numéro na bango na makambo na bango mouvement nini esaki face na roi oh est-ce que tango roi bimi na mboka oyo pepe na ye tikali asaki mokandate abimika na pesi bino indépendance na monoko yango nde to vivre na indépendance yango eloko na yo moko eloko na yo mabele ya Congo premier notable ezali nzambe akata mokili soki tokende na Deutéronome chapitre 32 verset 1 te wana OK question na ngai te naza na question na yo premier notable eza nzambe akata mokili mabele ya Congo ba mouvement nyonso wana ezali ebundaka toboyi yango te babimisa preuve ya indépendance. Là, OK, hors question n'angaye. Question n'angaye zali boy. L'histoire nous enseigne que, parce que beaucoup plus, surtout aux États-Unis, ba format ka ba o ba benga ba pasteur, ba o bazali ba en tête ya ba mouvement ba église belé tout ça comme on a lelo, où il fallait comment kanga mokili na côté tali religion. Bato wana nyonso ba sala ba bangomba oyo kozala na plaire na mokili mobimba parce que là va maintenir toujours mokili dans le système. Et ces gens-là en venant ici avant l'indépendance na biso balakisaki bato na biso belé oyo ba créer ba mangomba et belé tout ça dans lelo oyo oui ba mystique ba ndolo ba mystique oui et bino pe boza parmi ba mouvement oyo zaki avant indépendance et où tu peux Amérique. Bozoa, bosangisa magie toté papa le kelemba question na yango ndeko mukendi na ye na question na yo na ye na question na yo na ye na question na yo na répondre yango bien voilà na question na yo tango ba mouvement nyonso ane ezalaki ndenge olobi quoi voilà bazaki na ba science na bango ba yena ba science na bango bino bozali kaka boye voilà to eloko ezalaki wana ezali oyebi soki moto akorompo yo alongoli yo eloko za na yango il faut ça elaka yaye kita wala boya ki yango kita wala ndimaki lite ekoma na suka ete ngai na koteka mabele na ngai te soki liwa na kufa ba mouvement nyonso wana etreila ki Congo parce que endimaki ko sa la loi ya mundele po kuna na ekafela bakendaki ko boma mibeko ya l'état belge moto yo andimaki mibeko ya l'état belge akoki kolobela makambo ya indépendance ya Congo te parce que andimia sa ira mondele kitawala boyaki azalaki ennemi ya mondele mondele azalaki ennemi na ye babundi nzambe apesi solution tozwi indépendance ba mouvement nyonso wana toyebi manji na bango baza kosalela ezaka manji ya 666 manji ya kitawala eza na niveau ya 666 te soki lelo l'état congolais a considéré penza ke akoma na ekafela akoma na zamba oyo komaki wana bapesa ye document oyo basinyaki indépendance numéro na biso ekokani na ya mondele te pe mondele moko te akotikala konyata isusu mabele ya Congo toko mériter na indépendance na mabele na biso na matière na biso mouvement balobi awa ebele 65 a yango eloko nini mouvement ne sala pona nini kitawala tokota kizamba tokota kinatina po tango erode apesaka mitindo bobo mabana nyonso ya mibali elingi koloba nini lingomba oyo esimbi secret ya Congo il faut boluka yango nde bitumba ya Maroc yaka na 61 wana pona koluka bakoko bakanga bango babotola bango ba document wana bakoko bakoti zamba totikeli bino mokili na bino bosala o bokosala na mindele tini lelo na pays na yo na mboka na yo mondele azali na pourcentage likolo yo moko azali na pourcentage na se est nzambe ayebisa ba mindele ke mabele ya Congo eza ya bango
Église Kimbangiste ezali awa catholique azana combien de pourcents? Ce que l'église Kimbangiste ezali ko défendre indépendance ya Congo. Ba mouvement nyonso ana soki ezali ko défendre indépendance ya Congo. Pourquoi l'église catholique ezana avantage makasi? Président soki abimiawa babengi yekuna mondele aza ko mériter na 60%, président ko mériter to na 30%, to na 40%. Mabelo ya Congo eza ya mindene. Eza ya ba États-Unis tokie ko zwa force na États-Unis. Tango bakoko na biso babundaka na mondele bakenda ko zwa force na États-Unis bien américano ana mukiri ya bawei nde baobelela bawei. Kende na ba cimetière omo na makambo. Lelo toza coloniser. Soso na biso toli ate. Mbisi na biso toli ate. Nyama na biso toli ate. Mai na biso to melate. Do eloko na biso to melite na yangote. Il faut to ndimaka ya mindele. Maki baza ko sa la biso na ba produit. Mboka nini eza indépendance peto ndi makambo ya bapai. Tala Kinshasa mobimba ndenge ba pays nyonso balingi biso. Chinois aza na espace na Kinshasa, India aza na espace na Kinshasa, Libanais aza na espace na Kinshasa, Français baza na espace na Kinshasa, ba Belge baza na espace na Kinshasa. Wapi biso ba Congolais ba espace na biso? Wapi bisika na biso? Est-ce que mboka oyo tozozonga na colonisation penza ya pasi koleka ba koko bazalaki bien toza na indépendance? Biso tozobenga bato baya koyoka tina ya indépendance. Indépendance ba pesa biso na malobate mikanda ezali. Ba yibi 25 ba dédommager biso te. Ba bomaka Lumumba asalaka nini? Lumumba oyo ba boma asalaka nini? Ba koko na biso ba boma bango basalaka nini? Moto abomeli yo koko na yo akoyande kolinga yo. Siko mouvement nyonso oyo eza kolobela po na Congo. Etalisi Congo na solution na yango nini? Pona nini pe gouvernement congolais alingi koyoka makambo ya kitawala te? Pona nini gouvernement congolais alingi koyoka makambo ya kitawala te? Tozaki na zamba tobimi tozoleka na télévision toloba. Ata ministre moko te atikali ko considérer likambo wana. Ata député moko te. Mais batindela kibino déjà délégation. Tango délégation eye. Et moni pe makambo. Président alingi aloba nini? Alobi nini sikoyo? Bon, esika président tiela ki motema. Solution nini ba pesi? Oh Kagame akufi, Kagame so akufi nde Kongo ebongi. So Kagame akufi, oya ko remplacer Kagame wana ko yana esprit ya ba Rwanda te. Rwanda kotika la Rwanda. Bapaya bakotika la kokonzaka ka biso na mabele na biso. Force ezali nde ko mukendi kitawala yebi eloko yaza kolobela na indépendance de to benga bato baya. Oyo ka boye mouvement mosusu, bosimba Bible te. Oyo kaka na bato mosusu ba défendre Kimbangiste. Oh koko alobaka bosimba Bible po bakangaka moyibi na eloko na ozomona te ke zambrouillema na mboka. Ezak baza ko embrouiller ba solution ya Congo, il faut tozo indépendance spirituelle. Na nous tozo indépendance spirituelle te. Ce qui totali ba mouvement nyonso wana ezali ba mouvement ezali ko sala politique ya Belge. Baza basala association na église catholique po etumba ya kitawa la kaka catholique abimati ke la biso ebonga na biso. Senko alobi nini? Senko alobi, senko elingi koloba nini? Senko ezali église indépendance. Ou bien toza ko lukande église indépendance et sa solution na mboka na biso. Po yango nde yebi spiritualité wana. Mondele asinyaki indépendance, asinyaki makambo nyonso. L'état congolais alingi kondima yango te. Nde eloko toza ko mériter na passe. Makambo tuninga yo ba mouvement. Oui, basalaki, mais bakokaki dite wana te. Kitawala komisaki mondele tina suka. Mais vous avez koyeba ndenge nini ke bato bazu déjà numéro déjà ya bato wana. Toyebaki déjà. Tango oyeba tende nini? Eloko ba corrompre yo. Okotika kitawala na kotika te. Kota na boloko. Okotika kitawala na kotika. Bimali banda ba pesi yombongo zongi mboka. Ezaki bongo. Ezalaki bongo. Oui. Eloko bandimaki mondele nde yango wana. Nde basali convention tokopesa bino apare mabele na biso mindele bapesa kabiso apare eza ya bango pe boza kolobela likambo ya indépendance ke ba mouvement eza ko bundela likambo ya indépendance pourcentage na biso na mabele na biso ezali combien pe bango bapaya bazali kozwa pourcentage combien président soki abimiawa il faut bapesa ye pourcentage kopesa na mabele na yo bapesa ka pourcentage soki lelo indépendance spirituelle ezwami mondela akoya koloba lisu na makambo na biso te. Makambo bazokende États-Unis, France, solution moko tende komukendi solution ezande na Congo. Mobutu alobaka discours na ye. Retour de l'authenticité. Tango abeti discours wana babengi ye na bamindele, akie ko changer discours. Retour de l'authenticité lingi koloba nini? Retour à l'authenticité. Oui, lingi koloba nini to tuna ba Congolais bato abwanya, to tuna pe ba konzi na biso. Il faut tozonga na mboka na biso, pouvoir ezande na mboka na biso.
o nyonso ba osala wana o États-Unis a lobby a soutenir Congo akozwaka pale na ye na sima nango abalukeli biso eloko ekosilisa biso na ba États-Unis na ba pays wana ezali secret oyo ya indépendance spirituelle eza na mabele ya Congo mondele apesaka biso indépendance nde na Congo apesa biso na États-Unis te asinya mikanda nde na Congo na ba prison oyo bato wana bakangama prison ya liboso ezaki na Katanga ya mibale ezaki na Kasai ya misato ezaki awa na Ndolo 4e prison oyo mondele atiki Congo ezaki na Ekafela na territoire ya Befale na epoke wana ezaki loko kivi mbandaka twa pabwende siko indépendance ba signé kuna muindo azwe ebonga est-ce que muindo tango azwaki ebonga azongela ki moto asimbi document sola na yeke atanga document na mona makambo mondele asinyaki na kati po tango bapesi Lumumba discours bayebisi ekende koloba okozonga topesa bino pouvoir na bino bofanda na bokonzi na bino bokonzi ya Congo eza kofanda bafandi lelo na pouvoir ya mindele bafandi na pouvoir yo bakoko bawela ki mokili yote po mokote atikala kosola na bato oyo basimbi document ya indépendance. Voilà, merci. Tokomina Souka, le message, le programme, mouvement Kitawala, Bino, Bozoko Bongama, Nengenini Awana Kinshasa. Ok, merci Ndeko Mukendi na sepeli, Tobongami, Tobengi Motonyoso, Bato ya Tembe, Baya, le 30 juillet, eza lundi, Tokobanda Milulu na Ngonga ya 8h. To expliquer bango tina ya indépendance to bengi motonyoso ayo katina indépendance eza eloko ya valeur mais na ndenge tofani na Congo eza na valeur te pe Congo eza indépendant te okomona bo l'état congolais pe na jour wana défilé kozala te pe tuuti koleka na ba le 30 juin mosusu awa tomona kape yango te pourquoi il faut que sepela na mokolo wana oyo bakoko na bino bazuela kibino ebonga wana nde biso bakitawala to bengi bato nyonso baya koyoka oyo biso tozoloba oyo biso toza kotalisa bango soki nzambe wana akelaka mokili moto nyonso atambolaka na mai na makila na mopepe Congo ekozwaka solution ata baboyi biso gouvernement belge aitilisaka bakoko na biso kaka lolenge gouvernement congolais ali ko utiliser biso lelo mais suka nango asinyaka mukanda tango bazako mona makambo biso toza koloba na ngambo na biso pamba oya ko regretter nde bango parce que na génération wana moto akofanda isu na pouvoir akozala te parce que baza ba traître ya Congo soki moto azali penda vrai congolais il faut andima koyoka Congo eza monene ba province eza ebele télévision oyo eza masuwa moto nyonso ayaka awa koloba tango oyoki oyo obengi ye oyoki pe mosusu benga pe oyoka ye nde gouvernement benga biso bafandisa ba église esamba to bimisa moto na moto abimisa document wana doctrine ya Afrika ikobima nde ko pesa solution nde to yaki awa kamera ekozala wana nde ko mukendi vraiment soki okomi na avenir kilosa wana mokolo wana eloko mosusu pe likolo ekoleka pona le 30 juin oyo nde na yaki ko pesa communication to si to pesi ba invitation na tiaki pe na groupe na tindaki meme awe pa na yo kamera oyo ekokita wana do bande ko dele baya koyoka to expliquer bango tina ya indépendance bato baboya ka bible baya bible ya kimongo ezali ekomama na Angleterre to yoka soki moindo azali na kati ya bible te po mingi ba komantaka oh moindo nani azana bible baya ko to expliquer ka bango te mais le 30 juin oyo toza ko expliquer bango na adresse na mboka na ye oyo ya botamaki batanga ba verset wana na bible ya Kikongo ekomami na bible ya Tiluba ekomami na bible ya Swahili ekomami na français ekomami na anglais ekomami na portugais pe ekomami soki ba olongola papier wana moindo azana valeur te moindo azana valeur obo ya bible yo yebiti na bible bible za koli yango na pesi numéro ya téléphone 081 52 38 784 na bandeli 081 52 38 784 boya na commune ya Barumbu na avenue Kilosa 153 bis révérence ezali rai itaga rai soki bandeko bakoya wana tozo bongisa penza ndeko mukendi soko ye eza ndenge oyaka liboso te bato nyonso ya tembe baya peto tinde la gouvernement congolais message wana lisusu mabende soki tolobaki te toza koloba
ceux qui peuvent pas négliger biso likambo ezate ceux qui biso toza ba étranger nzambe akotia biso ba congolais voilà pourtant ozo négliger moto wana ozo négliger te amemeli yo eloko ya motia biso na Congo toza konyoka ma bato mosusu ba bénéficier pe baza kotala biso ka boy tala lobinga na olobela likambo ya Congo me balingi ba bomanga na poilu jipe la ndi biso banda na baramoto wana ti na mi Congo wana usali nini Congolais alingi bomande ko na Congolais awa soki chinois bengi kaka jip eya eyembango soki ngai Congolais na bengi ekoya te mais chinois ba garder ye indien ba garder ye libanais ba garder ye mais un vrai Congolais de père de mère bango ko baloba azana valeur na Congo te ba chinois bazola la bien et pas na ba chinois kure ezanga kate ma ezanga kate et pas ba indien ndenge moko et pas ba libanais et pas na biso ba Congolais il faut to banda ko luka ma et pas ba libanais na Congo na biso est-ce que mboka est indépendant hein que ba paya baza ko zwa mai kura na biso biso moko toza ko lala molili biso moko toza ko lala na bakikuku bango bazo ba mati likolo ba otala biso ba bitala ba ngulu na biso biso ba Congolais to ande bangulu batia biso na ferme ndiyo mona bango pomado yoko mona ye oui Congolais ça oui biso to bangulu na bataba toza na ferme oui exemple bongo voilà biso toza bangulu na bataba toza na ferme nde ba chinois baza ko bene chinois soko ke na cité du fleuve chinois comme bayer Congolais comme locataire ba beti banda ko kuna baza ko futisa ba Congolais et Congolais ko kende na Chine ke ko somba lupango pe atie chinois locataire mokolonine pays nini eza indépendant pe eza boy qualité nini ya indépendance na Congo eza boy baya to expliquer bango eloko eza kozanga na Congo to déclarer indépendance spirituelle pour eloko babomela ki Lumumba pour na indépendance spirituelle soki politique balinga baboma Lumumba te pour Mobutu ayeba mindele baleka ina sima Mobutu pour tango Lumumba zwaki secret ya indépendance spirituelle de tango makambo ebebi retour de l'authenticité nangonga oyo président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yende moto yo azali tata ya Congo nyonso ndenge nini makambo akita wala azali ko considérer yango te likambo ezali te mais tozoko misaka message voilà. To bengi bato nyonso baya na Avenue Kilosa A53 baya koyoka ndenge tozolobela discours ya indépendance il faut mokanda wana ebima na l'état congolais voilà. Senko akanga bisaka akende ba église nyonso yo zoloba awa ba mouvement nyonso toko benga na bango te eza bana Congo mais mouvement église biso penza toko benga na Congo ezali kaka église catholique protestant musulman bazonga. Merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci pour Nathan. Oui. Il y a repassé un message à Bande Cognos sur le Congolais pour répondre à la question de Bisso. Merci à toute l'équipe technique qui va accompagner Bisso, ingénieur Isha, Bango Bazaki, on a papa Ngelesi, Basali que Masonio sur la Kitoko. Merci na maman Kamuna, merci na maman Anastasia, merci Ebele na la voisine, merci na la baronne Petroni Ngandou, Bisika Wapiazwami, merci. Mingi na ba maman na biso Virginie, merci mingi na ba papa na biso Konde, merci na ba papa na biso Enzo, ba papa ebele ba mbuta na ba yaya bozala vraiment ebele bipai na bipai pour na rotala biso. Alors to pesibino mbote mingi mbote na la famille Mobimba Kitawala, mbote na ba ndeko ba catholique, mbote na ba kimbangiste, mbote na ba ngunza, mbote na ba musulman congolais. Alors bolanda masolo pour que vous comprendre, pour que vous ayez ba histoire na bino. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne continuité des programmes. Na YouTube, Haut-Parleur TV, qu'on s'abonner, qu'on aimer, beaucoup plus, beaucoup Tarabo et Maka. Et à tous déjà abonnés, vous avez déjà belé, beaucoup de ou aimé. Et au hasard, on abonné, au s'abonner. Et puis, na télévision, chaque jour, na 14h juste. Et puis, 22h P juste, vous allez à Rawana, vous allez à Rabiso, na Haut-Parleur TV. Et puis, na plateforme, na Biso Nyonso. Merci Nabino, au prochain numéro.